Bonjour, bonsoir. Izanga abino mami sendeke. Leo tozana elambe na biso bana poto. Elambe biso bana poto tola sa bana biso kolamba. Obana biso bimba bota mpe na poto bayo ma olamba te. Lelo tolamba soso na biso ya makasi. Soso na biso makasi yango yo na tokata on te pivera. Ba te mi ba ba okata pe soso to mona ke na boucherie e ba inde kuna ba kate de miki bimi désordre. Yo to tokata on pena bien. To tia ngo aubergine. To tia ngo céleri. Toza na céleri na biso, tokotia ngo poiron, toza na courgette, toza na matungulu ekota, en tout cas matungulu ekota pena matungulu ata 3 oyo nyonso ekota. Après eza ail, en tout cas ail eza mo ebele. Na otia ail ya mbuma oyo, après na otia oyo 3. Après na ginger tangawisi na biso 3 lisusu na kati. Na otia ka tomate ka moko na kati. En plus na otia susu na après na otia na pilipili ya mobesu na citron na otia na citron na kati na mwa ndembi na kati to changer moko olamba après to na poulet na biso so na biso poulet na muscade na all pepper saison na biso to chango pe na kati soso na biso to lamba lelo to liango na légumes vert pembeni to ça c'est notre vert pembeni na mon sala. Bon s'abonner vraiment ebele na YouTube na biso elambela bana poto pour vous rataka ba émission na biso te et to bana kocha vraiment esunga biso vraiment oyo okaboli yango boye bana biso kimi ba botani on va kokata soso te obuki yango katikati te boye. Bobosa na s'abonner te ga Marie Grâce Maluka Pimbo YouTube na biso. Wana se Marie Grâce mutaza na sima caméra zoloba ipeka na biso yango oyo sokoli yango ngumbi yango boye kanga yango boye ti boye akokati lisusu bato pe mi bayeba pena okata pe te wana pena songa aza na voisine na mwa ebino okata soso te ayebini okata soso te ayebini okata soso te bon siko mokongo na biso yango sali pa ndenge okatela yango nga okata yango kaka mibale mona okata yango misato nga nakata yango mibale obuki yango boye oyo mpe nakata yango kaka mibale okota mosusu ya pembe wana soso na nde nasukoli yango boye nasukoli yango bien ape na otya yango na mai ya moto mai ya moto mwa tie na tokosai deja na keto na sukoli yango bien na citron bien pena bien po soso mpe ezala na zei omai na biso ya moto na tokisaki po elongola zei ya soso apepena mai elongola zei na biso ya soso nazwi mwa citron na ngai nazwi citron mai na tie ekoti atie boye po zei na biso pena elongwa mbwaka mai yango mosusu mwa mai emaliki ya moto te kaka après na bwaki yango mpiso mai posoto vraimen ezala na zei esili oto na otya matungulu na biso nakataki matungulu nakataki natie matungulu natie ndembi natie na céleri na kati na ail na biso ya mbuma yango natie na kati natie feuille de riz na biso yango oyo oyo eza tangawusi osi banika
na ayo oyo eza aye esili nazwi donc otie aya mbuma otie suna aya banika ndinza naza na oyo kaka banika yango natie tangausi na biso natie wa muscade natie muscade mosusu onambaka mesure na mona nayebi na mutu ayo otiaka mesure te nayebi na mutu deja nde nini mesure na ngai ezala déplacer moke natie sikoyo kuke na biso ya chicken ya soso naotya mungwa esili biloko naotya yango oyo apres naotya mungwa na biso so tobosala misa mungwa na biso totie mungwa ozolambelaka mungwa na ya rose nalambelaka mungwa ako nalambela so mungwa wana pembe te ngai nalambelaka mungwa na biso ya rose omona ote yango toke na binem na tesco mpe namoni bakotisi yango eza vraiment très bien biloko na biso yango oyo sikoyo ifo etoka après tosala sauce soso na biso ezotoka na biso mai ekauki mai pene fe ekauka bien elimbi bien tokanela yango natie mafuta na moto tokolongola yango na sani tokoma pena yango couleur rouge soso na biso yango oyo ndenge eteli vraiment olongoli yango bobosana kosabone te na youtube na biso mpo bakata bavideo te sala biso vraiment bien soso na biso yango ta ndenge eteli tondo tosala sauce na biso tondo tosala sauce na biso ya soso na biso eza nango ya tomate te nde tolambaka pene te eza nango kaka baepice eza ebele natie na matungulu natie apres nayo tia aubergine natie aubergine na biso antuka eza bien vraiment soso bomeka yango kaka na pondo ya mai oyo courgette na biso natie courgette na aya mbuma na kati aki deja natie na kati neti mpona osala natie na kati ngulu ai natiaki na poiron na bazon mingi na poiron
poivron na tie. Natie tomate ya mbuma moko. Lokani yango napesa ni kolamba ya libaya olimba fondo ozokalinga bokoti yango combien de minutes ndenge nakokalinga boye ifo elemba mpenza pa 10 minutes ndenge elemba ape na otyaka mai mwa ndambo etoki nde toya otongo na sauce na biso kaniliso nalingi mpenza elemba surtout na otya apres elemba nano nango mpe naoza mo mosika natya moto ça va ya ça va sikoyo matungulu na biso yango ezotoka matungulu aubergine céleri tomate so na ozotia tipe na poudre mpe ya chicken natie deluto ça dépend nde nini okolingela na balusi yango moke natie susu muscade mwa moke kaka na biso muscade ata mwa moke kaka otie apres natie ai na biso ya konika deja na jinja na biso tangawisi na baloli natiaki aya mbuma mpe avant nasala nini oyo avant natiaki aya mbuma 4 oyo so natie susu aya konika bambuma wana 4 na tangawisi moko tangawisi apres naye kotia susu biso oyo natie yango boye na vi citron fini sotoka moke mingi te balola ndeyabwa tomate na biso na beti vite yango tutango boye na beti yango boye mpe pandana tomate na biso aubergine na biso na obeta yango boye etikaka mibimba te epandana mo moke pilipili na otya yango apres sauce na ngai oyo natokiselaki soso nalongolaki natia yango na bol na biso natia na biso moke yango na kosopa donc oyo nde mpenza moto epe ezanga te sauce na biso yango na otya mai mwa moke poma elemba so matungulu wow ekoti na kati mpona baloli tanenge bimi omoni ezotoka tomati kaka mbuma moko oyo etikali kaka matungulu bandembi yango ebeli to nayatia yango na soso na biso na supi yango sikoyo supi yango bangisa ntungulu ya propre wana sikoyo nobalola yango voilà, c'est bon. On a vu pilipili mibale kaka ya mbona bwake na kati. On fana changu mai.
na fufu na pondu pe na ndunda pembeni. Vous maintenant vous tocatez pour matongo peut déjà bien. Donc bah 10 à 15 minutes c'est bon. Sinon c'est derrière on a c'est moi. D'accord. En tout cas ai ndi pena yoka na mwa muke na kati wana. Pour finir kiango. Soso na biso yango ebeli epi na biso ya vert tochaki nakandaka mwa moke yango oyo nango na suka. Donc soso na biso ebeli wana alingi mpe kopase commande bato basalaka okopase commande mpe balambeli yo. Numéro na biso ya telefone eza na se wana obengi anytime toza wana mpona bino. Soso na biso ebeli eza vena yango mpena simple mpona kolamba yango. Tela ngai lelo ye na omeka biloko esa bino bilibu na biso ndenge ebimi na otia commentaire ebele te monto oloba bilo bobika mama loboko mami sindeke rien à dire. Bon, en tout cas, nameka, na déguster, comme ça na koyebisa bino ndenge ezali, mais na kotala ngo kaka boye. Non, wana kutu rien à dire quoi. Tala ndenge ezali. Tala ndenge ezali. Donc ezo pesa tellement, na on a mekité mais nazomona déjà komona on a mis boye, donc c'est déjà bon quoi. On a ndunda, ce qu'on a zozwa sikoyo, soso. Nazo soso sikoyo. Wow. Soso yo nalamba nanga soso. Mais on a eu mona lelo. Non nalamba te. Rien à dire donc biongo botala. Botala ndenge ezopesa. Donc nazo mona déjà ndenge ezali. Donc na meka na oyebisa bino. Nazo yebisa bino. Na meka non soso kaka. Donc nani makembe ezali na kwanga ezali mais nga na préféré na liango na makemba. Oza moswahili yobima za makemba. Makemba donc na préféré na lia na makemba na mwa pilipili pembeni. Na meka non soso na tema na nzala olia biloko oyo. Bon appétit. Wow. Rien à dire. Naki na on ndunda. Avant on a na makemba na omeka nana. En tout cas, kitoko wapi. Donc bravo. C'est mamie nangai en tout cas mamie Sendeke, bravo. Mère Loboko, super. Rien à dire donc eza kitoko makasi do bomeka. Est-ce que lambela pe bato so mutu ana besoin lambela eboye? Ouais, lambela pe bato ni bato bakoma mi ba busy misala pour passer commande na yo. To lambeli yo, go peut ça peut délivrer biloko na ndako. Pas de problème. Wana toza biso service na biso eza pe. Biloko na biso semoule, makemba. Kama meka nyoso biloko tomate kotika tomate kama mbuma moko. Donc na makemba na mona sera chez la mesa ngaso etika na mpina mboye na me mpono na liete. Bon appétit. Non, je le fais. La caméra tu as assisté à ma grâce. Il me donne la caméra na sima, il y a au film so ta de amena na so yo li après. Toko wa. Malo boko. Non que ça soso. Kitoko mo na lamba la soso ko mais oyo. Na bisa be vérité na lamba na boité. Donc nazo apprendre
na apprendre vraiment ebele nga mpe na kokomeka soso yakisa bana biso mpe bana poto awa bazobala mpe bamikolo ebele babala mpe mirono na biso donc kolamba esala vraiment bien en tout cas bopartage bopesa bandeko mpe mosusu batala mpe recette oyo eza vraiment recette moko kitoko makasi